Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto, Yakolo, Bakenzamba, Boto, Kwaye. Lisusu apina mansazo sa biso bien-aimé. Merci na bande réunion to bazola na biso de partout. Merci na ba oyo bazo soutenir biso na musalo yo. Là na moni notre papa pasteur fait amis si à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo Mukwaya motema bivin c'est de homo depuis Londres pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na bonzambe Lola Ezofuta Simananto ya koloba kenzama boy. Donc, vous voyez, il est sous rapidement, ça c'est biso bien aimé dans le Seigneur. Dans le cadre qu'on informé, bino, na émission le loto tondi sami nama, tondi sami vraiment ya namawa. Ya annoncé bino une triste nouvelle, disparition. Ya papa nabiso, papa ya pasteur Charles Bameko Bostra l'homme de Mopanga 25 abungi si papa naye na âge à 86 ans. Donc, ndenge toutes informations. Bien-aimé dans le Seigneur, papa Charles Bostra Bameko, P. Église Mobima, bien-aimé dans le Seigneur, Bazali en deuil. Donc, papa Abungisi, papa Naye, bien-aimé. Tout le monde appelle à Jijika Pezo Kota. Allô Jijika, oh là là. Voilà, c'est Jijika qui nous appelle. Tozo Megakozoye, connexion. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, Bande Konyonso. Bazolanda biso ba oyo bazolanda biso de partout ba oyo ba priarana pasteur Charles Bameko tozo annoncé bino disparition ya papa ya pasteur Charles Bameko oyo atiki biso bien-aimé et c'est pesa nzambe azwa molimo na ye Dieu a donné Dieu a repris bien-aimé dans les saints tozo zo dire Jijika allô Jijika. Ouais, ndeko nanga Alvina meilleur vœu onio. Merci papa nangaye, merci kimi ezalilo les autres futa biso ndeko na biso Jijika Kabeya. Karake mauvaise nouvelle ezali. Ba fait ezole ka bien ngolo nzambe lo les autres futa te papa. Biso lo les futa toujours, tout va bien. Tout marche bien par la grâce de Dieu. C'est bien. Avec Jésus tout va bien. On avance. Ça c'est bien. Ok, papa Jijika, nanga pena informé malgré ba fête banin mais triste nouvelle sangwa mawa ekoye libiso pasteur Charles Bostra Bameko abungisi papa ne papa abote libiso l'homme de Dieu, l'homme de Mopanga pasteur Charles papa naye awuti kokufa akufa ki bien-aimé on n'était pas informé na ba wuti ko informé nga calamité awa pe na wuti ko na ba chaîne mususu na wuti pe ko monongo mais bango mo ba yebisa nga eloko te bien-aimé malgré pe que ba dans ba prière hein donc c'est ça quoi on a dit que lo maloba Jijika suite à disparition ya papa ya pasteur Charles Bameko le bedi pe piso pe message aliwa message et ya bandeko bazola na biso na famille OK babungisi papa na biso. Merci ndeko nanga Alvina. Donc mobu eza kosila malamu te pona papa Charles Bostra oyo azali mosali na nzambe munene na mboka pe na mokili mobimba yebani bisika nyonso bamateya na ye babikamwa na ye pe manso oyo asalaka eyebani pe alingami na bato mingi pona simplicité na ye pe komikitisa na ye qualité makasi un serviteur de Dieu et salakana niveau ana. Jamais on a vu un serviteur de Dieu. Na trempe ya papa Charles Bostra. Kozala si humble, si komi kitisa boye. Kozala na batu ndenge esengeli kozala. Ezalite lokola ba pasteur mususu ba apôtre mususu toyebi na ba grand serviteur pona komona eza difficile. Azantouré na bagarre di corps azana makambo ebele mais ye na grandeur oyo azali nango ayeba kokomikitisa pe kozala simple pe humble vis-à-vis na mutu nyonso apusanaka pembeni na ye Alvin epesi pe mawa po papa na ye azali géniteur na ye oyo aboti ye ayebaki ke akozala mosali na nzambe ndenge akomi boye to ayebaki te wana ezali histoire na bango mais nazotanga kaka baverse po nazwa ngonga mingi te po te liwa ekomeli na moma oyo eza mwa pasi makomi manzambe esi elobi mwa mingi mpo na liwa Alvin naza kotangelo kaka ngo rapidement naki na Genèse 3 na Genèse 3 basi nzambe asi alobaki deja na moto ntango asalaki mbeba na Genèse 3
na verset 19 Nzambe alobaki na Adamu, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Tout y a été pris. Car, dans ça qu'on insiste côté on a car, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, et ça déjà est là quand Nzambe alobaki, ozali putulu, okozonga na putulu. Nakei na Ecclésiaste, dans un chapitre 3, dans verset 2, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Dans Soukelika Place 1, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Moto abotamaka pe moto akufa kanangonga moko. Na kesi kona Apocalypse 14 verset verset 13. Kunelobi, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans les seigneurs. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ah, na kusouhaiter za ndenge wana pona papa Charles Bomeko ozokomona apema na kimia pona musala sali pote misala na ye ezali kolanda ye mais alvine ndenge lobi azana lusambo vraiment pendant kaza kusambela makazi pona peuple de Dieu pona liloba na Nzambe ayoka sango tata kufi. Ah, alvine oyebi choc nini esala yo ozali kobondela kasi osilisa kaka losambo boye bapesa osango ye kopesa o mawa nayebi te na modele ni ndenge azali lokola aza serviteur de Dieu. Nayebi mpe lisolo ya David yoyebi yango sina okoloba yango David azali kobondela mpona mwana oyo abotaki na Bersheba, abondela asali bajeune ntango aza kosilisa bobayi koannonce mwana no akufi. David atelemaki atikaki na jeune po ayebaki ke Nzambe moto apesaka mpe Nzambe azwaka. Yebaka mpe makomi moko elobi, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Hébreux 9, 27. Vous comprenez? Donc, makomi wana nde na peshalo na kusukisa na oyo olobi pote azana lusambo et puis bapese sango ya papa kufi azana lusambo. C'est vrai que verset au David na ndeko David ndenge Yesu alobaki yango ebimaka lokola mwa choc moko mais ezali loba na Nzambe natangelo yango na Luc 9 nazui verset 59 alfine yoka. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Ozomon, mutakufeli ba moboti na ye. Kolo ebise landangai. Il a kene retraite. Akene retraite ake kosambela. Ozomon, akene kosambela tata za kobela. Il a kena lusambo. Tata kufi, il a kene na lusambo. Tala kolo mutoi. Ba ebise landanga. Yalobi permets-moi. Ozomon asengi autorisation. Permettre, verbe permettre. Ozomon, c'est-à-dire asengi autorisation. Alobi permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Tata nanga akufi. Tikanga ina lona kende kukunda ipo mbongo ya serikei. Organisation ya matanga. Nyonso eza na maboko na ngai. Ngande nazali konzi ya famille. Naza apôtre principal Nzambe apesa ngai ministère wana. Nako konza famille mobimba. Tata géniteur akufi. Tikana kende nano kukunda ye. Sima na kolanda yo. Tikana kende nano kukunda ye. Osomon. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Yokana verset 60. Réponse ya Amashia. Kala Jésus-Christ n'engaza pour répondre à vie. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi,
va annoncer le royaume de Dieu. Avin, na yebite moto atikala ki ndenge po na moni réponse na yezalité. Nathalie na verset 61 kolo aza kolobande mutu mususu. Na yebite soki moto wana lobaki nini. Papa na yo akufi, yo sengi autorisation. Okende kokunda ye, kolo aza koyebisa yo tika bawa bakunda bawa. Yo kende ko annoncer royaume de Dieu. Oza komona tala grandeur, tala liloba nzambe ya mozindo. Alors, Nzambe apesi Pasteur Charles. Mais Pasteur Charles a privilégié d'abord les services divins. Ah, retraite. A privilégié d'abord Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, cherchez en premier lieu. Okay. Parce que ça est lié en pleine prière, hein, retraite ok. Mais justement, dès qu'on a Yalvin, Mouto et a pu mais azoko ba toujours na ba prière ya midi tongo midi pourquoi il y a 3 fois par jour ezoko ba toujours et katanité certains hommes de peu de foi ne quoi le philosophe kanga certains hommes de peu de foi akokata retraite ne akei ba monika Mouto en pré retraite abandi kolelo kala kolo sali na bodega dida kala za kosambela papa na kufe moni concentration azalaki na à se maîtriser sûrement ba verser au nyonso na pesi et bimela ki na esprit au nyonso na pesi et bimela ki albi et yeli lobi Dieu a donné Dieu a repris doit comprendre ki ne yango ngine ko sala matata te il a compris que ezali loba na nzambe nga nazana retraite nazana prière namona sangwa boyeye c'est que nzambe nde alingaki osomo tala moto ba ebise. Permets-moi d'aller ensevelir mon père. Abi, laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Toi, va. Abi, yo kende. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est un Dieu des vivants. Bato, bakufi, babemi. Papa naye na yo ki akomaki na mwa mvula ebele. Akomaki déjà âgé. Ah! Ça aussi, c'est quand même très bien pour naïe. Papa kola qui déjà. Azwa qui, azkoma qui na bamvula ebele. Wane sali malonga. Zambé a pese qui message ya kimia. Azala bisika zali. Azala perturbete. Et il a continué le sambo naïe na kimia. Voilà message na koka qui kopesa. Pe ko profiter, ko transmettre ye. Ma condoléances nanga les plus attristés. Naïe. Serviteur de Dieu, Pasteur Charles Bosra, et puis na famille na biologique nyonso, ezalabo bazana poto, na kisasa, et à travers le monde mobimba. Voilà où on a koki koloba de konangalvi. Merci beaucoup, Papa Gigi Kakabeya. Merci. Ok. Voilà, bien aimé, là c'était Gigi Kakabeya. Oyo awuti ko pesa message naye suite à disparition. Il y a Papa Charles Bameko. Suite il y a disparition, il y a Papa Oyaboti Pasteur Charles Bameko bien aimé. Donc c'est ça quoi. Nzamba pesi nzamba vie comme on est kumisama. Bible les océans que nous devons glorifier l'Éternel Dieu dans toutes les circonstances. Nzamba pesi nzamba vie to kumisa comme on est bien aimé dans le Seigneur. Ba oyo bozo la nabiso bien aimé dans le Seigneur. Donc ba oyo bozo la nabiso. Boye bake Pasteur Charles Bameko awuti kobungisa papa naye oyo akufi bien aimé. Allô papa Max, namoni appel non papa? Oui, na benga kio mesko kuti na émission na profiter gana yambayo o mekempe ko loba Pasteur Charles Bameko hein abungisi papa naye akufi. Message ni ko loba na famille. On a représenté la condoléance à Pasteur Charles et à Paris. Quand nous gardons d'abord le temps de Dieu, un grand souvenir. Lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, après 3 ans, il y a une maman avec une forte délégation, il y a soutenir Bana Nabiso et Opilina, partage ton pain avec celui qui a faim. Il y a même 2 jours à Bengaïna pour me dire que à routine d'appel délégation va prendre la Bana.
Donc pendant que maman benga ki yo wana ozaki déjà sango. Donc écoute ya matanga quoi. Tellement azaki na retraite, moyen à quatre retraite ezate qui a informé bank. Nga écoute ba outi ko informer nga quoi. Tu vois, à privilégier dans nos retraites oyo bazaki nango bazanango na église mobima pe corps de Christ. Non, on a profité dans la micro, on a eu représenté la condoléance. C'est un homme de Dieu, ma famille, le Dieu était. L'homme n'est pas le maître de son souffle et il n'a aucun pouvoir de l'aider. Tika Nzambe a consolé, Nzambe a fortifié pendant ce moment pour Nzambe qui est beaucoup à permettre. Voilà, nous avons repris na maman, puis na libota mobimba. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Na benga aussi ma après émission. Ok. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs, là, ils allaient bande quoi. Frère Max Mbenga, tous allez penande komoko. L'homme de Dieu. Papa, nabiso bienvenue, bienoko. Pour ça, écoutez, Reza, papa. Que ça, osaï, non? Était. Ok, oko pour ça, de ko bienvenue. Après, ça peut message naïe. Bon, auto, oko, bah, aujourd'hui, micro. Shalom, merci Papa Alvin, merci. Toujours profiter vraiment humblement qu'on présenter ba condoléances na biso le plus attristé na famille à Papa Charles Bameko, particulièrement na papa na biso Charles Bameko Bostra. En tout cas Papa Charles Bameko azali papa kande tozobenga soki lelo biso bana na ye tozwi goût ya koyeba ko exercer ministère ya intercession pe ya délivrance eza parce que tomonaka ba papa na biso Charles Bameko basalaka yango déjà pe basalaka yango bien basalaka yango avec crainte ya Nzambe basalaka yango sincèrement. Alors bango nde bapesa biso goût ya koyeba ko exercer o ezali pe ministère d'intercession ya puissance. Tozo goût ya koyeba ko exercer ba ministère d'intercession. Voilà pourquoi tozo luka ko présenter vraiment ba mes condoléances na biso na famille ya papa Charles Bameko, particulièrement na yemoko pe na communauté pe église mobimba na ministère na ye ndazo kamba. Papa na biso atiki biso o abota ki papa Charles mosali na Nzambe, une grâce, un don pour l'église corps de Christ. Atika ki biso na âge ya 85 ans, 86 ans. Alors ezali âge ya mukite et belé pe ba koma na âge wana te. Tozomona lelo bana ya ba 20 ans, ba jeune ya ba 30 ans bazokende. Alors soki papa na biso atiki biso na âge ya 86 ans pour na biso bana na Nzambe, malgré ça fait très mal ya kobungisa un être cher, mais pour na biso bana na Nzambe eza esengo. Il faut tokumisa Nzambe. Il faut tokumisa Nzambe vu que bato belé ba komara na âge wana te. Na sepeli na attitude personnellement ya papa na biso Charles Bameko, vu que sangwana eye kokuta ye na kati ya musala na Nzambe. Ba misusu ezalaka akomi déstabilisé, akomi stressé, moral ekoi, mais papa na biso abi non, na privilégié na musala na Nzambe, matanga ya na sima. L'ICCO Yesu Christ aloba alobi que laissez les morts enterrer leurs morts. Et le rosé à Moutouya, papa Bameko, d'ailleurs c'est déjà aussi un bon exemple pour Nanga, pour le ministère Nanga. Il faut toujours qu'on privilégie la âme. Il faut toujours qu'on privilégie la Moussala Nzambe. Quel que soit le problème, les circonstances, il faut toujours qu'on ait une maîtrise. Il y a qu'on ait Jésus qui est en première position. Et c'est ce que l'homme de Dieu a fait. Tant qu'on s'est écouté dans la retraite à 40 jours, à continuer dans Moussala Nzambe et déstabiliser. Il a accepté de souffrir intérieurement. Mais à ça, Moussala Nzambe. Et à l'ingaki kutute ke batubaye baza déjà un bon exemple. En tout cas, Nzambe a soutenir Moumbu Nzambe, Nzambe a soutenir communauté Mobimba, a soutenir ministère naye azali ko exercer alors erozala eloko moko ya motuya. Na église pe bana Nzambe bazuli bakwa kolanda biso. Mwana Nzambe azalaka na lolenge naye esengeli asala matanga naye. Tout le monde il y a une grande différence. Moutoua et Binzambe, tout mon pagano, tout na moutoua et Binzambe, lorsque ba problème est comme la rabango, ba le la rendenge morote, ba yambara sango ndenge morote. Moutoua et Binzambe, azalaka na lo lenge nya yambara sango,
azalaka na lolenge na ye alelaka, azalaka na lolenge na ye asalaka matanga. Alors, biso bana na Nzambe, lorsque Nzambe a se décidé na bon Nzambe na ye, azwa souffle de vie na ye, kati na mutu, mutu abengama ebembe, sangwaliwa eya, biso bana na Nzambe, to lelaka na kati ya adoration. To lelaka na kati ya louange, to zalaka wana pona kotombola Nzambe, oyo apesaki papa na biso, pe ye moko a se décidé, azwa papa na biso. Soki ezalaki pona prière, mais tom sou papa na biso alinga ekendete. Quand mon na Nzambe yanki abuka mabolongo abondeli Nzambe nano na posa ya papa zala Nzambe yanki yoka epo Nzamba yoka papa Charles. Alors le coup les aki décision ya Nzambe s'est décidé à azwa papa yemoko ayebi le pourquoi la souveraineté na ye ayebi le pourquoi. Alors le coup là s'est décidé bongo biso ba totikali tokumisa Nzambe pona mokano na ye. C'est la volonté de Dieu, c'est décidé à soi papa alors toku misanzambe église sango oyo et déstabiliser binote. Boza toujours na kati adoration, boza toujours na kati koguma melanzambe papa déjà yemokwaza exemple pour na biso. Alors bino pe bo accompagner matanga oyo na kati adoration, na kati ba louange, bozo kumisa Nzambe bozo pese merci du fait que Nzambe a soutenu mon mbune sango oyo déstabiliser yete. A Simba qui penda, assis sa programme et combo naye et kumisama. Vraiment on est de cœur, na famille à papa Charles Bameko, ainsi qu'équipe Mobimba la voix céleste, tozaliwana, tozo kabola pasi et longo. Na bao batika li bao ba ebino Nzambe te liwa ya papa et ba kozala enseignement pour na biso et ba kozala leçon pour na biso bao totikali. Merci beaucoup. Merci de vous bienvenue, Biondo, l'homme de Dieu. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes de cœur avec Pasteur Charles Bameko, bien-aimé dans les Saints-Pères, maman Charmy Bameko, Oyazola Nabiso depuis Poto. Nous sommes de cœur avec vous, nous avons apprécié, nous avons vu. Que son nom soit loué, bien-aimé dans les Seigneurs. Donc, et Seigneur dit Toku Misanzambe Nabasi. Bas circonstances nous tout bien aimé dans les Seigneurs et zaka nzambede tozanda ye bien aimé dans les Seigneurs tozana mosuste papa nabiso nzambe et CPC nzama benga bien aimé je crois bien papa nabiso qui européen manakimia après avoir koboté la biso ba pasteur Charles Bameko le lot qui est une bénédiction pour toute la nation, qui est une bénédiction pour, je dirais même que pour Mokili Mobima bien-aimé dans les Seigneurs, Pasteur Charles Bameko, Papa Naël Loakeyi, Ndenge Bible Zolo Bana Hébreu 9, 27, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement bien-aimé dans les Seigneurs, et donc... Voilà, bien-aimés, nous devons le savoir que vu autozo vivre na seya mokila, bien-aimés dans les Seigneurs, ceux qui te confient après notre mort, bien-aimés dans les Seigneurs, mukola jugement, tu vas juger par rapport à ba acte o que to sala na samo qui bien-aimé. Yo mitala vini nyozo mene bien-aimé. Lolo papa na biso akei na ajo nzama bengie to kumisa nzame molimo na e et que ko pe manakimia bien-aimé dans les Seigneurs ndenge Bible. Ezo senga na Ecclésiaste dans Ecclésiaste 7.2, Bible zoloba que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Et si kaba matanga bo soto yoki sango ke papa akufi soto yoki sango ke ami tel akufi soto yoki sango ke camarade bo ya kufi, bien-aimé dans le Seigneur, et sengel et interpellé biso bien-aimé et que ndeko awuti ko kufa azalaki pe ko vivre lokolanga, ndeko awuti ko kufa azalaki pe na ba posa nzoto lokolanga, ndeko awuti ko kufa azalaki pe na posa ya ko vivre longtemps ndenge nazo souhaiter, mais lelo liwa ezuye bien-aimé et sengeli pe ete yanga o ke nazana nous vivons bien-aimé dans le Seigneur liwa tango yaka bien-aimé la kakate ba misusu bakangisa ke liwa ko ya ke obeli na mbet obeli makazi gravement malade terrassé
par la maladie na mbetu ya hôpital ndeli we ko mema non bien-aimé dans le Seigneur to mona pe ba ninga mususu ba kufi ala muki na bien to sololi na biso bien ko bimazo bima bo asala accident kufi ko bimazo bima bo ba memeli biso sango matanga pas même 10 minutes o a piqué crise a kufi ba memie na hôpital lobi ke no bo memeli biso de bembe bo memeli biso de bema sa kufi na bien-aimé dans le Seigneur nous devons les savoir que la vie ne nous appartient pas. Vie autozo vivre et appartenir à bisoté bien-aimé. Nous devons les savoir que la minute qui suit ne nous appartient pas. La seconde suivante ne nous appartient pas. Tokoyuko sololana yo sikoyo. Ba seconde ezo la ezo appartenir na bisoté ezo appartenir na kolo na mukolo pe manzambe ya lola bien-aimé dans le Seigneur. Ko kanisa te ke ba oyo ba kufi bien-aimé dans le Seigneur yo leki bango te o trouver juste grâce liboso ya nzambe o trouver juste grâce faveur moko liboso ya nzambe nzambe apesi yo sur une seconde chance soki obanda kotambola na kobanga ye te soki obanda kotambola na vie ya masumu ozongela nzela no omeke mpe kokorrige vie na o bien-aimé dans le Seigneur parce que liwa oyo ekomeli baninga oyo ekomeli bamisusu ekoki mpe kosurprendre yo kokomela o bien-aimé soki bien-aimé dans le Seigneur, koya ya Jésus-Christ ezo oumela. Ce qui que Jésus azo oumela pona ya bien-aimé, mais keba bien-aimé dans le Seigneur, liwa pe ko aussi prendre yo. Liwa pe ko aussi prendre yo aux 20 ans. Liwa pe ko aussi prendre yo aux 30 ans. Liwa pe ko aussi prendre yo aux 40 ans. Liwa pe ko aussi prendre yo bien-aimé dans le Seigneur, aux ba projet ya ndenge na ndenge bien-aimé, mais liwa ye et si prendre yo et kati ba projet nyon surtout aux ala qui nango bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela la Bible nous dit que le cœur de l'homme a plein de projets. Le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux avoir tant de projets. Ah, ngana kobada. Ah, ngana kobota. Ah, ngana lobi na roke en Afrique. Ah, ngana lobi na roke nepoto. Ah, ngana lobi na roke no staffé. Ah, ngana lobi na rosalabo na rosalo et na rosalabo bien-aimé. Tant que ozo salaba projet bien-aimé, yeba que lobby ils ont appartenir na ote yeba que vu aux ans ils ont appartenir na ote ils ont appartenir na nzambe ya lola les maîtres de nos souffles de vie bien-aimé il peut se décider en tout moment bien-aimé à récupérer peu mo apesio obengami pe beme bien-aimé pe ba projet nyon setikani pose-toi maintenant la question est-ce que mituna ramutuna e mo vanbo si aujourd'hui je mourrais. Est-ce que où irais-je si aujourd'hui je mourrais? Si aujourd'hui je mourrais, est-ce que narokene na lola? Si aujourd'hui la mort me s'y prenait, est-ce que narokota lola? Bien-aimé, mitala bien moko sa mokili. Mais oko sa conscience na yote. Oza témoin na bamabo ozo sala. Oza témoin na vieux ozo sala en cachette. Oza homme de Dieu, oza li frère, oza diacre, oza li pasteur bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas authentique bien-aimé. Tu as double vie bien-aimé. Tu as une vie en cachette, puis vie moussous en public bien-aimé. Yeba ke vie en cachette oza nango yaya mokili bako yeba te. Mais dans nzama lolande ayeba bien-aimé. Mo yibi ceux qui ayoko yiba nanda bien-aimé. Afongo la rapporte atala de gauche à droite bien-aimé dans le Seigneur pour na mona ceux qui mokilezo mona été pour na mona ceux qui bazo mona été ke baya ko kangaye mais abosa na rotala likolo or que likolo bien-aimé il est injuste juge et ça na muto a ko juger biso mais mokile ko juger biso te na ba arto to salaka to kotaka to salar ekobo en cachette to kotaka ba to salar ba mabemo en cachette ok mokili ba yebite mais nzama lola mona rabiso nyonso tout to salar ok, à juger biso un jour bien-aimé. Oh, à juger biso un jour. Bible zolobake réjouissez-vous, mais dans le Seigneur bien-aimé. À quoi sert bon de tout gagner, de gagner tous les mots si tu perdais ton âme bien-aimé dans le Seigneur? C'est pela mais c'est pela na kachankolo. Est-ce que vieux ozo mené, est-ce que ozo mérité na yo bien-aimé? Est-ce que makamo est-ce que ozo mérité que o salango bien-aimé dans le Seigneur? Pour la lobby, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
Il m'est permis père osa la vie neti baninga nanga. Il m'est permis à rekota pe ba boîte. Il m'est permis père osa na basi mi bale mi sato. Il m'est permis père comme la bang. Il m'est permis père osa na moi shida moko. Il m'est permis père osa la vie mo ke baninga mususu bazo sala. Mais tout n'est pas utile bien aimé dans le Seigneur. Tout n'est pas utile. Pour la zoloba que je traite mon corps bien aimé avec dureté bien aimé dans le Seigneur. Nzoto ezala na ba posa nango o ezala contraire na ba posa molimo bien aimé o ezala na ba posa molimo Paul quelque part azola que mabe na boko se yande na zo sala bolamu na lingi solo na kokite c'est que Paul azala na bituma moko entre ye molimo na ye na nzoto na ye bien aimé azola ba ke na ko finga te e mo yeli ya fingi azola ba ke na ko sala bote e mo mabe wane yeli ya sali. Et quelque part, Paul a dit que je traite mon corps avec dureté, bien-aimé. Nous autres, nous céder toujours dans ma poste, dans ma plaisir, dans bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'on peut s'abisso. Merci, t'es bien-aimé. Et qu'on a ma belle, comme maon a liwa bien-aimé. Bible zolobake, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oh ya zolinga moki mol bolingo ya tateza katina yete. Oh ya lingi ba posa moki le ezali contraire na ba posa molimo bien-aimé. Na occasion, oh bien-aimé dans le Seigneur, Paul, azoloba na Timothée, azoba que Timothée, mon fils, dans toutes les occasions favorables ou non, prêche la parole de Dieu, bien-aimé. Na yo peut profiter. Na occasion, il y a disparition, il y a papa, il y a pasteur Charles. Na ko interpeller ne komo azola na biso. Lolo papa, il y a pasteur Charles, ba bengi ebembe. Et ko kipe ko komelo pe ba bengo ebembe. Minute ezola nezo appartenir na bisote toko solo la oko la nanga en ce moment na 17h 18h 22h 21h oye komelo ote bien aimé dans le Seigneur parce que mukolo pema asimi pema na ozali chef, ozali maître ya pema na ote bien aimé. Malgré ba projet ozanango, malgré kitoko ozanango, malgré bilamo ozanango, célébrité ozanango, malgré ba mbongo, ba richesse, ba compte ozanango, malgré ba immeuble, ba ndako ozanango, qui danger ozanango bien aimé dans le Seigneur. Yango nete emema na paradis. Yango nete emema na lola. C'est Jésus-Christ qui est le véhicule qui nous conduira au paradis bien-aimé. Ce qu'on a na Jésus qui était bien-aimé dans le Seigneur, il y a koza pamba. Ya motu yeza koza na Yesu. Bungisa na onyonso meko bungisa Yesu te. Bungisa na mobali azo memo na vu ya masumo ko bungisa na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, manse ozo la nanga. À cause ya $100, $200, $300. Ya papa wana ne ozo linga ko bungisa bo mono okota na ona lifelo. Mon frère ozo la nanga. À cause ya ba mongo ya mama wana ne ozo linga ko okota na olifelo. À cause ya ba pose ya nzoto ne ozo linga ke okota na olifelo bien-aimé. Zongela nzambe nzambe azo ya koloba na pokwa lelo na vi ya ndeko moko azolandanga oyo ayebi ete oyo abando na nzambe oyo akoma musika ya nzambe zongela nzambe avant que okomela trop tard bien aimé parce que après notre mort bien aimé il n'y a pas le pardon du péché ba catholique ba ko sabino te ke ne ba sala ba messe de mort ne ba sala ba messe de mort bien mais c'est ça oh il y a pardon il y a ba masum ce qui kende kwa kufiye wana ba memie na secret ba ke o sele messe ba prière il y a pardon il y a ma bien non bien aimé il n'y a pas le pardon du péché il n'y a pas le pardon des péchés après la mort bien aimé le Dieu qui est aujourd'hui pour toi le Dieu miséricordieux o ko sala ba masum na onyon surtout ba masum o sel o moniki eleke bele o ke mokilezo condamné famille bazo condamné yo mozo se condamné que au sali masumu ebele koleka tant que tu es encore en vie ce qu'on reconnaît en haut au Seigneur nzamalo la pardon il est le Dieu miséricordieux akoli so ma benyon surtout pas peso bo moya seko mais après ta mort bien-aimé dans le Seigneur à ton le ndengeni bien-aimé le Dieu qui est aujourd'hui pour toi le Dieu miséricordieux il te sert un juste juge ozala na pardon pour la masumu na ote bien-aimé. Nzamazo peso occasion oyebi o ekomela olobite oyebi o ekomela après émission te bien-aimé c'est bien-aimé dans le Seigneur mais sa vie non encore avant que ekomela trop tard bien-aimé oko gagner nyonso ya mokilo bien-aimé dans le Seigneur zapamba nyonso to oko lokanase ya moyo bien-aimé dans le Seigneur ezapamba vanité de vanité le roi
Salomon bien-aimé. Et la Bible ezoloba na biso na Ecclésiaste 1:3 bien-aimé. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Tozo mi pesa bien-aimé, tozo nyo koma na koluka mbongo, tozo nyo koma na koluka misala, tozo bambongo, pour ça mabalo to se sacrifier to bali, pierre au voyageur au kene ba poto ba vacances tozo yango bien-aimé dans le Seigneur, mais souka nango bien-aimé, na ba peine, na ba souffrance to mi pesa pour to réussir vie, na ba sacrifice to mi pesa ka, to souffrir to mi pour na robeta kayu bien-aimé, to mi pesa na samo pour na ko gagner vie ko zo ba bien mo kilo bien-aimé. Mais souka nango to kufi otiki nyonso tu na sa mokili. Michael Jackson malgré célébrité ne ni nyamemango tamba kena ko kunda e bien-aimé. Ba millionnaire, ba milliardaire ya mokilo ba mbongo ba richesse bazalaka nango. Ba mema ni na sa mabele tamba kena ko kunda bango bien-aimé. Et le côté, nous sommes tous bien-aimés. Yeba ke vu ozo sala ete baninga musu basi basalango kindumba ozo sala ba musu basi basalango koleka yo ki danger ozo mona ba musu bazala danger koleka yo ki kitoko kitayo ya bi ozo mona koza nango physique bien oza na basa kitoko taille S taille V poitrine ya bien bombé kitoko toute belle oza nango beauté mo extraordinaire. Yeba ke yayi des autres personnes et yayi des autres filles des autres garçons bien-aimés, oh bazara na bataille, bazara qui toronet yo kutu ba lekara yo bien-aimé dans le Seigneur, mais lelo bakufa bakota mabele mokonzi. Nzote zonga nango poussière bien-aimé, nyonso zonga nango poussière bien-aimé, la beauté est éphémère bien-aimé dans le Seigneur. Cette beauté que tu as, ezanango parme koleka, ta union soigne ezanango mabele bien-aimé, tout à tolo parce que ozana nzambe, ko tout à tolo te parce que ozana biloko kwa mokilo, ko tout à tolo te parce que oyebana, ko tout à tolo te parce que oza kitoko, ko tout à tolo te parce que bazo sollicito, bazo lingo mokilo zo betelo maboko, ko tout à tolo te parce que bazo lula yo. Tout à tout ce qui cause en Nzambi. Bible en réalité, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la beauté que tu as. En réalité, ce n'est pas les richesses que tu as. En réalité, ce ne sont pas les habits que tu as. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'argent. Oh, on a ba banque. Ba immeuble bandako tongi ba voyage qui danger nos célébrités et papa que n'est important, mais Bible zolo ba que en réalité à l'homme c'est l'esprit bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'esprit de l'Éternel, oh ya chakat nabiso, que tu sois païen, que tu sois sorcier, que tu sois magicien, que tu sois ceux qui pénanent bien-aimé, païen ou chrétien bien-aimé. Tu dois le savoir que tu as une partie de Christ en toi. Tu as une partie de Dieu en toi, bien-aimé. Yeba que nyon sozo sala, vu ozo sala, nyon sozo sala, momon ozo sala, ba voyage ozo kotam ozo sala. Tu dois le savoir que mabe ozo sala na baninga, bien-aimé. Tu as une partie de Dieu en toi. Le jour où l'Éternel Dieu se décidera de récupérer, de retirer ce qu'il a mis en toi, c'est le jour là que tu seras appelé cadavre. Nous allons récupérer nin, espérer mon limonaye parce que Bible na Genèse que Dieu après avoir créé l'homme bien-aimé, l'homme ne bougeait pas, l'homme était immobile. Moutazo bougeait te corps nzamba ça ne bougeait pas bien-aimé. Et nzamba tali na bon nzambe na que non ezo zange loko moko. Nzambe Bible ezo ba que Dieu après avoir soufflé dans les narines de l'homme devient une âme vivante bien-aimé. Ba mouvement abana ko sala ta komi ko sala. Ba vu abana ko menete akomi ko sala, akomi ko tambola, akomi ko loba, akomi ko sala, akomi ko lia bien-aimé dans le Seigneur. Et où toi c'est à partir que Nzam étant à souffler, à te souffler naïe, à te esprit naïe bien-aimé dans le Seigneur katinayo. Et mon Nzambe on a récupéré mon limo naïe katinayo. C'est le jour là que tu seras appelé un corps sans vie. Au coma utile, au coma sans importance. Oh, comme sans importance, bien-aimé. Oh, comme inutile, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, kozalawana, nakacha serke, atabasane, oko bougete. Parce que mkolo pema, asazui pema nae. Avant que nzama zwa pema yande komonga zolanda bisa. Avant que tanoe korona samo kili bien-aimé. Salela nzambe. Pesa vino na nzambe. Yaya avoué comme l'autre trop tard.
ya yavo ekomela otrota azongela nzambe yo mosali na nzambe obanda na nzambe bien obanda koluka libala na bajeune prie lolo nzambe apesa libala opesa nzambe mokongo lolo nzambe apesa maboto obosani nzambe wana lolo nzambe apesa mukano voyage obosani nzambe lolo ozwa na vie obosani nzambe wana bien aimé dans le Seigneur zongela nzambe avant que ekomela trop tard zongela nzambe avant que ekomela trop tard nzambe alingi yo bien aimé dans le Seigneur zongela ye. Tout est vanité de vanité. Tout est vanité de vanité. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme on a été vu aux hommes menés, que aux hommes menant, que les vu yasika. Non, bien aimé dans le Seigneur. Komiko sate vu wana baninga musu basi basala o tozo sala yese salama bien aimé rien de nouveau sous le soleil mokili eko sabisote bien aimé dans le Seigneur tozongela nzambe totsepela totamola tosala na biso vie mais dans le Seigneur na kotamona kobanga nzambe na kosala volonté ya nzambe bien aimé ya kosala volonté ya tata oyo atina biso na moki est-ce que ozo sala volonté ya nzambe pose-toi la question. Est-ce que je suis en train de faire ce que l'Éternel Dieu attend de moi de faire ici sur la terre? Nzambe sunganga na tamona kobanga yo. Nzamba sunga osa la volonté na yo. Nzamba sunga o bien-aimé. Yeba ke mabo et détruisa ba misu ba passer dans nzambo ba comment misu wa danser ba chouchou ya nzambe. Non, komiko sate ne te prends pas pour les chouchous de Dieu. Ne te prends pas pour les chouchous de Dieu. Les mal, les péchés qui a détruit les autres te détruira aussi bien aimé. Masumo ebe bisa ba misus. Oye boma et mema ba misu na liwa. Masumo ne détruit pe yo. Comme ils ont net que oza chouchou ya nzambe et que tu peux faire tout au cours salamabe et rien ne pourra t'arriver. Non, tu te mens. Les péchés qui a détruit les autres te détruira aussi. Le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque le salaire du péché, c'est la mort. Ezakara mort physiquement, beauté. Ezali mort spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Et te soko koufi na masum. O kenena lifelo. O koufa pe spirituellement. Pe pa ko bois qu'on a lifelo. Roda na souffrance ya libela na libela. Et pour avoir la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, la vie éternelle. Après cette vie, même si tu es bien-aimé, mais après ta mort, tu vivre les sous parce que tu as la vie éternelle en toi. Donc, on a évité la bande de la Nabiso, et ça a informé Binoke, Mukolopema, les maîtres des souffles de vie à ce pélage qui a papa et à passer Charles Bameko. Nous sommes de cœur avec lui. Papa qui est coupé mana kimia misala na ya malamu elandi yo mutozo la nabiso oza envie Moma yango pana ba obsèque pana matanga pana ba sanga mabu et interpeller que un jour yo po okufa mais liwa ya okutela na positioning ce qui ko tambola ina ko banga nzambe te ce qui to menara bi ya salité ozo se reprocher na mabe moko sala bien aimé kanga misto prier bana ko prier na nzambe wana yokela o mawa nzambe na yedi bosono na reconnaître mabe nanga nzambe limisanga nzambe limisande komoko o ya vu conscience n'a pas quoi lelo que abana ko mener vie à salité abana ko mener vie à masum a vu des sujets érotiques pe ya ko ya ma Jésus comme Seigneur et Sauveur nzambe wana pe so grâce ali misama be na yo pe zo des sujets ya ko salela ye bonzambe na bonzambe lo les ofuta merci na bande réunion tout bazo landa biso merci na ba o baza ndeko John Kamana za si ma caméra qu'on se retrouve à la prochaine bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boto kwa yesu qu'on se trouve à la prochaine bye.